Ce qui mobali andimi. Moi si abandi koluka. Yepe mobali akoki aider moi si na koluka. Bozui musala. Il faut bien mibale boko tuna na ndako. Est-ce que musala oyo tozwa ou bien tozwa te? Boko yeba musala ngo nini oyo moi si azui. Soki bondimi yango que bondimi musala la moi si azui. Na yebi que ba pesa ka contrat, ba ko ba bi kende ko tanga contrat na ndaku. Soko tangi bongo signé mokolotele yo ko bada musala. Et ça la normalement ndengwana. Boji contrat na ndaku boye botangi. Soki boboyi yango, bozongisi yango musala etikali. Mais tango bilo mibale bo pesi accord. En fait, pap mobile olobi que nandimi musala wana sala yango. Moi si a signé na miso na yo. Akei kokoti sa yango kuna. Mokolo songolo abandi. Donc c'est que yo zali censé oyeba que musala nini moi si na zali ko sala. Bon, mobile yo ya bengaka moi si tout le temps na téléphone. C'est que il faut tala ebandeli na bango ndenge babandaki. Soki ayebi que moi si na zaka moi si ya mobulu ou bien moi si ya mobulu te. Il faut tout faire attention place wana parce que na libala confiance il faut ezala. Et loko nyonso ezala wana ezala côté à moi si ezala côté à mobali, il faut confiance ezala. Soki confiance ekote na kati na bino mibale boyeba ni penza bien ngana moni ezali tina moko ya kotungisa ka mwasi ya kobenga na ba téléphone te ko bebisa musala puisque ozo bebisa musala ya mwasi ozo bebisa yo moko vina yo ngai vraiment côté wana nazali d'accord te na ba papa oyo ba tungisa ka basi l'air nyonso na ko benga na ba téléphone ko déranger moi ça na nzela ozo tungisa ye bon zuwa eleka ndelo te parce que tozali na ligne moko boye soki ligne wana mobile aleki ligne wana donc c'est que zuwa ekomi zuwa ya bosenzi ndenge papa na biso Rochero ayemba wana ekomi zuwa ya bosenzi kokolandaka na mwasi ti na porte ya musala obandi ko beta ye même na miso ya patron mais omoni que wana ko vraiment buzoba zuwa ezalaka na kati na ndako soki par exemple biso nyonso tozaka bataba zuwa ah maman ndenge ni lelo komi na moi retard bon moi c'est ce qu'on expliquer soko ozali na confiance na moi sina yo oyebi ke moi sina yo asala ke loko moko te ngana moni tile moi osala zuwa wana ezali te bo bakamuso ezali ba oyo mobali ayebi moi sina ye ndenge azalaka bando kangena ba mikanda ya mibali to likambo par exemple ndenge lekea ya papa de Eswa lobi wana c'est que mobile ayebaka moi sine déjà banda kala lobi wana na motema zolo babi non na mais peut-être moi c'est ko changer moi si ndenge wana changer te to ba ngo très bien que moi si azali lokola mwana ndeke ko finir makasi te ko azali kwa mwana ndeke soko finir makasi ya kokufa soki pe otiki ye mbala moko boy akopumbuka donc il faut moi si il faut ko cajoler moi si il faut ko battre là moi si il faut ko sopela ye mai pour azali fololo po fololo wana ekola malamu na kalisi na suki wana na tiki bino ndazali kola na bino na radio merci. Ya solo papa na biso JP ou Kanda vraiment oniati papa na biso moi ça zali bobele fleur o sopela ka mai akaukate kasi mai nini mai ya bololote mai ya moto te fleur eko beba botala sorti ya ba mai ya moto mama si mosala place kitoko ndeko bala bite na moni sero azala kama yele mingi na pese mosala abeli na téléphone alors papa sera zali wana yo kombo no nani te ngai frère JP ou Kanda bon le ligini tena na pota faire parce que ser na mona kaye a sala ka nettoyage jibi alors patron ça na pota basi ba nettoyer mbala na ya suka ko benga sowa te bon moni ba so bondoki so mo pe catastrophe to le ki ko pesa maloba na mama na biso misé on a dit développer la biso bazua bondoki à vous la parole ya solo e boto mama iget e boto mama misé mama wala papa desvela masola papa zambana e boto na yo e boto balandino so na radio lisolo mama iget lisolo oya ba misala la ba mibali na basia na poto zolo bela na ngati réalité beti lisolo da mama zo leka na poto na awa na poto mama iza passeport ba condition de kuta na poto ba réalité ba couple ba kuta na poto ezo ko senga ke mwasi na mobali basala po ba mbongo ngo o utu pe ko lobango eko kaka nango te mama mbongo ngo kaka yango esala à gauche esala à droite esa na kati na couple na bino na ndako na bino na bana na bino kaka mbongo wana ekende na famille na yo mwasi kaka mbongo wana ekende na famille ya mobali ba yeko koma na ba conclusion que non en tout cas mwasi na mobali il faut basala oui to boite mais sikoyo na kati ya musala wana musala ngo ezo salela nini musala wana faut servir na bino couple boza bat mi balé
bokoma mutu moko. Donc musala wana il faut esala pona yona papa. Papa so alingine musala wana ta moni que non en tout cas moitié na ngai po yo sa moitié na ye. Moitié na ngai esike ezo kende, il faut qu'il y ait dignité, il faut qu'il y ait bien. Nga mom na koyebisa soki na ndimi musala wana, soki mo papa ndimi na ye te ke moitié na ye et que ne ko sala musala wana. Yo sko oloba ndenge ni. Madame fubo sola na bino mbale. Olobi que non en tout cas nga en tout cas ba compétence na nga ezaka pona musala wana. Soko lingi to meka ko bongisa na ndenge ya ke ezala na boye na boye na boye na boye. En tout cas wala yali bo tchona mesa. Pardon bo excusez-moi. Bo solo li bien. Bo mona ndenge ko pesela ndenge papa ko lobela. Mais ce qui peut papa lobite là ni so ya ka solo ka bo solo na ye. Mais ce qui yo moni que non net maman igeta utoloba mais ngonga siko famille na nga kuna na kosunga. Wana bo ko lobela ona ndinga malembe. Elle te bo panza ndaku bo panza ba budget bo sala boyo non en tout cas soki ndengwa na fai nanga na ko sala susute et puis comme il famille so ba senga kutu daya kutaboyanga na sala mais non nyoso ya boyo kanika ka papa ata kutu zuwa ngo soki esali yo ko kama kama nyoso ya mama o ko kanyoso na kati ya ndako e okoma na lesaka yo ke no soma ya 10 € papa eza bongo te na ndinga maleme bo solo la boti makamna na mesa bazuwa wana ezali zuwa moni eza sentiment moko boye neti yo lobelaki ni mama je t'aime et yaki sentiment oyo ya bolingo oyebisaki ye tangu pe yo okoma jaloux mais ka koyebisa ye po akoki pe kobongisa kote wana oyobi en tout cas tenga en tout cas la mona kabo mais non papa yo mona kabo mais za lango ndenge wana te mais soki ndenge na ye mwasi bofandaka na yo alakisaka yo kalingi na ye yo siko zuwa ngo tsango wapi soko omoni ke mwasi na yo asela ko ndenge yo sepelaka bozalaka na bino bien bazuwa mususu ya basungi songi ya bato oyoka bamemi ona ndako baye ko panza baye ko tia zitani na couple na bino e komi kutu ye kutu non ezala ngo pona bongo te yo tala ne bofana na moninga na ndako mwasi tane bozala mobali na yo mobali tanga bozala na mama na mwasi no na ndako ya wana ndesko boye bandengo bo continuer liboso na nzela na bino azo sina maloba. Merci beaucoup maman na biso maman makasi maman ya bwanya mizeko bako za na biso na nzela ya singa onyati mama baba si ebele bazali komona pasi likambo azua papa na biso zambo na kate dali kopesa maloba likambo azua mama ebele bazali konyoko mana yango okomona aussi kayuno place bien bakabaninga bi ser wana zalaka bien aibo sa musana na atonga bilamba bien tout est copo wana comme ça travailler na mundele wana mundele sa fongo si magazie sika atelier sika sera tonga kana ye mais moi ba pesa faire copoalité pour ebika mobile na ye kanda mobile na ye alinga tia téléphone ndaka maba benga mobile na ye asika mabe mibali boni bazoka tie basi biko bazua akutama nzelo ngia kaki kangi na nzela opela ta mutu bonjour kuna oyebi frère ndenge ni papa faut tout ani quartier moko na pese mbote te ba no suka ndinga jena bana mibali te papa bonjour papa jena bana mibali akutama na voiture na mwasi moto tala kaka mobali na ozo tale pona ni moto bit na tali ete na zo tali kita kino pese kota voiture kita abela ni mwasi na voiture tala bazo bo salite papa na biso ko bedi sabanzela ndeko na ko meninga bite mai kete sapa iboso pesa ki osisaki yangote na baki ete mibale ebele basako bebisela biso misala okomona mutu moko yebike no mama igete ye nettoyaka ndako kitoko tobenga se lokola kopa nettoyage yake ndeko nettoyer bazwi te fa bengi allo bazwi papa boni mama azali te bon kayi moka bien azwi mpona sere nyonso na ser di monsieur téléphone ebandi depuis puis nana apesi yo numéro frère abite mais sere moto apesanga numéro mpo nga nayebi sere topuyaka ne eglise moko papa alobi na frère mbala na yo ya suka o composé sur numéro ape bosana na yo na ser na o mbala suka so moni edeka zoki esukata ndeko mbala kei no mbala kuta na ser na nzela mais ser na regete vie et puis na bina frère ko pone bi ke ser vie so gange na ngai abina bengo sute donc ser na regete ser mi ko bareka bité ko pala zali vie tika kaka musala ngone bité ser moi sute ko bien singa so na mulinga na doke o mena senga to moi sute ser o raté moi so musala ba comportement mobala boy zuwa na ye to benga ngo bolingo to benga ngo tala bondoki c'est clair pour okasengai oke soko bisa kitane sama na mbali wana frère ozalaka wapi ozalaka na quartier na biso awa oyiba mai geti ndenge ni otena yebi ka sera na quartier awa te bon problème ni ndeko mobali te kayu moko vie bon sera na yebi asalaka ngo bi yango na bengaki na tia sera en contact bon sera te mais soka ye yo rappeler à telle tango pe sera ko ya to yo sera rappeler yo si atanga ko rappeler et on fait siko yo bien ke ba pesa mwasi no kayu wala bemba ko tana na ndako botala bazuo to bengi ya demo ya sata ya bondoki di
Eh, tonton, yo oso benga wa numéro d'abord yo bien on neni. Ngana quartier la bino na bisaka muto. Ke bana mo stanga ka téléphone, abi viens, kata téléphone. Oza ko mona bazuwa bondoki. Toleki ko mona papa na biso goyava kote li biso na nzela ya tinga. Na mbo ko papa biso zambwana, papa na biso goyava la ndili kambo na somo zali ko koya awa. Zuwa papa. Misala ya mibali. Ko baby sala ka basi misala o sheinga linga ko mingi je t'aime ngo na zwa mosala yo baby selinga mosala ko benga kangai chef alongolinga na kate combien à vous la parole il y a solo. Merci maman Iguette mbote pe la balandinyo sur radio Lisolo zanga bonde ko na bino goya nabu azobengi pona pesa pe oyanga makanisi ba me konanga moi je pense que la bazua mususu pesa la justifier au moment bato epai babanda bolingo na bango ngana yo to yebite eloko pesa la ke mobali akoma zuwa makasi epai ya mwasi na ye to yebite me balobaka ke epai wapi milingi ezobima c'est que moto quelque part ezalaki wana ezala basi mosusu bafandaki bien na mobali mais suti ya comportement ya mwasi mobali akomi ko perdre confiance epai ya mwasi na ye je crois na vu ya poto biso toyebi vie eza pasi bonga toujours mwasi na mobali basala mais ti mobali akomi ko bangela mosala ya mwasi c'est qu'il y a quelque chose mais limite que eza jalousie te pour ngai c'est que à perdre confiance epai ya mwasi na ye c'est que mwasi na ye asalaki eloko moko boye oyo ezosala ke mobali akomi kobanga comportement ya mwasi na ye yango wana zu ekomi makasi eza na bavérité mosu elekala ndanga mabala mobali moya abetela bato libato abetela bandeko na ye lisolo eza te meme bakamarade moya abetela bango te parce que eza soni abombi yango ye moko me azosouffrir ye moko na motema alors kosouffrir wana ekomisi ezuwa makasi aza kobangela mwasi na ye ayebiki mwasi na nga lebititi asilaka mosala 12 heures mais 14 heures ekoki azokoma kaka na ndako te est ce que akekaka te kota akendaka akomobendela mpe bandeko mwasi na ye bafilme alors bandeko basi mpe il faut quand même soki mobali nakomi na zuwa makasi yo mpe salaka même examen de conscience mitalami lobela me mobali na nga etolinga nanga azalaka boye te nini oyo nasali mpo na lelo akoma kose comporte boye comme ça ye moko omepesa réponse mpe na sur comportement na oyo ekochange omonaka ezuwa ya mobali na ekokita eke confiance oyo apesaka wana ebandeli ere alolaka oyo ya 100% ezonga nazongisi na yapama igesi. Merci beaucoup papa na biso goyave merci beaucoup aussi koniata o pasoli poke vraiment le bien que soki mobali ezali kosala ndenge azali kobangela ser papa babangelaka moto pamba te sa yo moko zana kata likambo yango soko ozali kobangela mwasi cela veut dire yo pe ozwaka bade baboko libanda ndenge yo kendaka na kintsweki yango ozomona peke mama bazwaka ye ndenge wana pamba te poko toyebi ndenge wana basi boni babebisili bango misala na mibali ate mutalingaka benga bina kobenga mama igete parce que mobala mama igete asalaka matata mingi oratia mwasi no bakayu combien de fois eza baninga basi kopo eza bien boteka biloko mo basode koto mais c'est sera to bengi kaka mbali na ye na lingaka bozomba te na mwasi nanga groupe na biloko moziki na biso yango bino na bino kuna okinga ye mwasi nanga kolia ndenga na kolingela akotabila mo nga na kopona ali kata telefone na baninga basi kosabo papa na zuwa ekomi zuwa bondoki papa eza su bolingo te papa goyave toleki kopesa maloba na papa na biso zambwana olandi ba développement mama igete na baninga basi kosala bango zuwa baninga basi komona makopo moko boye bazoluka 4 personnes bakende basi 4 toza 3 ezangi moko tobenga mninga na biso kuna mobala boyi mbala bino suko okie so boya kindimba ya bino mwasi na yeleki bango ale bolongwa kuna papa zambwana pour la parole ni ata tala bondoki ya solo. Merci bandeko nanga na landi bino nyonso kuna eloko liboso foko yeba ete mibale toza na momoko bino boza nango na minoko na bino te ezali droit de veto. Veto ezali pouvoir supérieur epesamelaka na muntu oyo aza na liboso na groupe nyonso eza na pays c'est le président qui a le droit de veto na bafamille na biso mobali mutu aza droit de veto ere mosusu boza koconfondre badéfinition ya makambo ebele mobali aza na droit ya koveto mosala ya mwasi 24 heures sur 24 et soko challenge yango bamakambo ebele mpe ekoyela yo okofuta eloko babengi zuwa na reprendre yango très bien